bozwa na ngai esika partout bozali bozwa na ngai minute oyo na importe que air porte que pays bozwa na biso bozwa na kati bozomona bozwa na kati plein à temps plein na kati ya zamba ya kati ya prière toyekolonga nzambe selon directive ya nzambe na ngi nayebisa motu moko teme nazoteya sikoyo na plein zamba na ngi nayebisa motu moko nzambe akosaka te aza mwana motu te mpo aloba akosa me nzambe aza juste pe fidèle baparole na ye mpo akokisa yango beleme sotala mokanda ya Luc 1 verset 5 Luc 1 verset 5 Bible zoloba lisolo ya sacrificateur Zacharie bilobi sacrificateur Zacharie azalaki na mwasi na ye parmi bana ya fille ya Aaron et le mwasi ezalaki comme Elisabeth Bible lobi bango deux bazalaki irréprochable devant Dieu donc babengi moto aza irréprochable ça veut dire que ça moto atambolaka selon directive ya nzambe selon moto atambolaka selon écoute ya nzambe mais Bible lobi eloko bandeko se passer na vie ya sacrificateur Zacharie parce que moi ce n'est bandeko bota te âge avant Zacharie vasaki et moi ce n'est Elisabeth âge pe vasaki bien aimé dans le Seigneur oh Zacharie abandoko ne sopa parfait na ye na kati ya tabernacle oh na système ya tabernacle na tango akala na époque ya Zacharie ezalaki na système ya classe par classe mais Zacharie azalaki na kati ya classe ya Abia mo Abia eza mo euti na hébreu elingi lobaki l'éternel est la source de ma vie bien-aimé dans le Seigneur Zacharie ando sopa parfait oyebi des fois osambelaka makasi moment oyo okota na prière makasi nde mo obitumba pe tema makasi moment oyo otelemaka oluka nzembe makasi mo mpe diable atemaka luka abundiso makasi nangi nayebisa oyo keloko moko bien-aimé koregrete te silence ya nzambe elobi teke nzambe arechite yo tala vie ozoleka na yango tala étape ozoleka na yango tala baproblème ekomeli yo oyo kobota eza te opération kaka yo mutu moko 3 fois miome yo moko sopaka ozwa bazemba elongwa kaka tala complication osimbaka mbongo me mbongo emonanaka te batilo molimo ya servitude batilo molimo yosalelaka bato osalelaka famille ata ozwi mbongo yotalaka noka famille ata ozwi mbongo yotalaka noka famille tala esprit batieli yo eza esprit nini ya masanga de yo so olango ete omeli masanga te okoyoka bien te tala beleme Zacharie malgré sacrificateur aosolola na nzambe ya nzela offrande na ye mais diable akangi kaka kobota